Batouba Keba vraiment la conclusion Bakeba Bakindete parce que il y aura des sangs. Donc quand la sang est salamaki on a le 29 octobre. Sang physique na sang est salamaki après yep à organiser encore. Retenez ça. Azo Luka a sala le double. Il y a au muninga sala. Il y a au muninga sala parce que bango mi balé bazan na lit ya trône. Bazo wela. Nanya comme supérieur. Azo wela. Comme il est là, il a sacrifié beaucoup de sacrifices. Il a fait beaucoup de choses. Pour nakaka, abeta koleka muninga na ye. Maintenant keba cause la victimité. Très bien. Oenga naza pasteur, naza frère, sœur, na sambelaka mais na kotalaka pour na intercéder pour na bango. Ye ne t'a pas envoyé là-bas. Vrai ou faux? Moussel Nanzambe. Fachi ça la demande. Vrai. Voilà. Vrai ou faux? Na stade de martyr Rwanda. Makila et Rotanga, na concert à faire. Vrai. Vrai ou faux, Moussa Nzambe, bah faux pasteur amaki on a ba côté ebele na Kinshasa. Vrai. Les lois mokunja mboka aza même pas na 4 personnes. Facha aza même pas na 4 personnes. Même pas 4 personnes. Kabila Luka ata 15. 15. Mais il y a ta 4 na mando. Il y a ta 4 au baza na esprit moko na ye bazate. Europe, Afrique, Amérique. En ce moment, il y a un vent de réveil qui souffle en France pour impacter et changer les vies de tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Le temps est arrivé d'expérimenter les signes de réveil par le biais du Saint-Esprit. Briser les consécrations maléfiques, briser les autels territoriaux, c'est délivrer des jougs et de liens ancestraux. Que le pouvoir de toutes les sémences maléfiques libère ton corps. Tu ne peux pas supporter l'onction qui te touche. 1, 2, 3, reçois. Sur ce, le ministère de premier-né inscrit dans le ciel pique en sigle avec le prophète Zico Strong Esaïe lance une opération spéciale dans l'objectif d'établir bientôt une église locale en France. Votre contribution pour que l'évangile de Jésus-Christ continue d'exister est la bienvenue. Esprit de mort, je te chasse dans le corps de ma sœur. Il a sort. Comment participer pour l'œuvre de notre Seigneur? Voici les coordonnées. Notez bien, vous êtes libre de contribuer à la hauteur de vos moyens. Pour plus de précision, voici nos contacts. Une garnison de prophètes qui iront de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle est déjà là. Bien-aimés, sachez-le bien que Jésus-Christ est à la porte. Shalom. Le sang de Jésus te lave. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Votre radio. Avant d'aimer quelqu'un, il faut d'abord le croire. Avant de dire je t'aime à quelqu'un, vous devez d'abord le croire. Nous aimons notre Jésus-Christ et on a cru en lui. Alors merci à vous pour cette confiance. Vous nous aimez, vous aimez la Nouvelle Tendance Télévision, alors vous devez nous croire. Vous devez faire confiance. Cette chaîne-là est pour vous. Merci pour cette fidélité et la confiance que vous ne cessez jamais de donner sur cette chaîne. La Nouvelle Tendance Télévision, comme je dis toujours, on a essayé d'être beau, on a essayé d'être chic, on a essayé d'être élégant. Alors, on a adopté une tendance. Cette tendance-là qu'on a adoptée, c'est une nouvelle. Alors, la Nouvelle Tendance est là pour vous. Merci de vous abonner très massivement sur cette chaîne. C'est pour la première fois que vous avez l'occasion de nous suivre sur cette chaîne. Juste lorsque vous cliquez en haut, s'abonner, appuyez ou cliquez. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Tu vas être la première à recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. Merci à vous, merci à Tonton GD derrière la caméra, merci à Dupro Jordan, merci à vous tous, l'équipe de la Nouvelle Tendance Télévision. Merci aussi à Alain Ndele Abalin, le coach. Merci à toi. Comme je dis toujours, ici, quand vous faites vos émissions, les émissions
est automatiquement diffusé. Merci à tous et voilà, je salue aussi tous mes partenaires. Excusez-moi, les partenaires de taille. Oh bon, Simba, émission Nabiso. Oh, je salue SKS. Une héroïne à l'ombre, merci à toi. Merci à SB, la Louve Noire, la femme de chef, merci à toi. Merci à Sniper Mokobe, merci à Alpha Kiala. Merci Kalo Boutique Pomba Swag. Merci comme ça, la Shop La Montagne. Shop La Montagne de Bumbo, merci de nous faire confiance. Merci à tous ceux qui voulaient faire passer leur article sur cette chaîne. Le numéro est affiché, plus 243 963 58 56. Merci à vous, merci aussi à l'Orphelinat La Miséricorde, partenaire de cette émission aussi. Merci à la grande famille Beaumont que je salue, l'inspecteur. L'inspecteur, donc pas comme les autres, Gédéon Mwamba, Gédéon, l'inspecteur. Merci à toi. Merci aussi à la femme de quelqu'un, la femme qui est toujours là, la maman de mes jumeaux. Je salue Patricia Milando, Yaba Patricia, une personne pas comme les autres. Elle est tellement belle, splendide, toujours à nos côtés, à mes côtés. Patricia Milando, merci à toi d'être toujours ici, parmi nous, parmi mes partenaires. Tu es là, Patricia Milano. Voilà, aujourd'hui on est là avec ces grands hommes de Dieu que nous connaissons plus déjà sur cette chaîne. Je salue le prophète Enoch de l'église Mission Évangélique Maranatha. Il est là avec nous sur ce plateau. Alors on va parler sur l'actualité, on va parler sur des thèmes et puis il y a des messages au Kolo Atindi et pas à Moussal Naye et il y a des points de vidéo autour de Sabato, comment Dieu opère nakati avec l'église et puis comment Dieu opère et pas il y a Moussali Naye pour être bisotobika batama boma azaki li boma azaki sous exporté mais azobika grâce il y a ba prière il y a papa nengazo sengela biso et pas il y a tata Nzambe. Prophète Enoch na pesi mbote. Merci beaucoup ndeko na ngai. Bonne santé. Kimia na ngula Nzambe ezamba zobatla biso. Prophète Enoch et Amoro Bonzote Yaki, je tiens à m'excuser devant vous, malgré des agréments sur les caca dans le passé. Alors, vous êtes un papa, oyoyo, à Kamarabiso Nyoso. Nakatanda koza maboma, oza batumite salarate, biso babrado mite salarate. Mais oyamba biso déjà. Merci à vous de nous recevoir encore une fois de plus sur cette chaîne. Alors, un mot, n'a pas abonné sur la Nouvelle Tendance Télévision. On peut pas mon nom kala. Nalingi bino makasi na banki tokuta lisusu na nzela ile konango nzampa mbole makasi na banki toza ensemble. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous avons besoin de prière pour tokota na ben émission na biso. Seigneur Père de grâce na tiki début émission pesu kanango. Commence avec nous comme Alpha et termine avec nous comme Oméga. Il est écrit dans leur détresse, tu leur as envoyé ta parole les a délivrés, ta parole les a guéris, ta parole les a fortifiés. Tu qui étais en travers, il obéit comme Mamokoelo parce qu'il était au livre de 1 jour, il était au livre des gens, chapitre 1er, au commencement était la parole et la parole était venue Dieu. Tu qui est en travers, il obéit, oh Seigneur, Père de grâce, et délivre-moi, na yo moko na moko, oazana malade, oazana problème, tu qui est à mon solution, mon lobiko, na kombo na Yesu Christ, na bengal modi mon sur incompréhension, il y a distraction, koyo kamala mutenyo sur ya mabe ya satana, na bengani yango, ya haine, na chasser avec une musika, na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, merci à vous. Alors, prophète Enoch, moi Mikolo Belé, boni musala nzambe, boni etonga. Non etonga ezole kamalamu, musala nzambe pe ezole kamalamu. Tebila ka musala nzambe ezole kamabena malamu, ceux qui bat bazu réclamer, bat bazu témoigner. Mais depuis que je suis dans l'œuvre de Dieu et na moi sagesse moké, na moi nguya moké nzamba pe singai. Nzamba zo sala bat bazo témoigner miracle et vraiment résultat ils malamu bisika nyos to sokenda. Très bien. Prophète Enoch obi ke ezana tamoro boye o ningisaka Zaïre. O ningisaki Congo. Ba appelle kotana malamu na mabe batu ba finga ki balobaki. Eza pona concert moko ya fali poupa. Ba betara na stade des martyrs. Prédira déjà les concerts et puis après concert makambu tout lobaka. Yango ekokisa maka. Alors l'homme de Dieu. Lelo oyoyo ma ambassade de martyrs est commis pena trop fréquent. Ba pasteur bangwana pe bazongi sous na ambassade wana. Lelo oyo concert amni nezali balobi so matile ezate fait rigola à retourner sa stade wana te. Eza question d'actualité, yoza mosel na Nzambe oyebi pe monde wana ya batu wana posa spirituel. Mais est-ce que ba dire makila nini bo ezana impact mo babi mutu nyonso abetaka wana même na ba pasteur ande bazokende ezana impact mo na sima est-ce que eloko wana ezoloba pe moi je parce que lobelaka biso déjà to yebi pe ndenge salaka ndenge ninganaka mais lelo oyo ano mobimba tesi les ande ba martyr na ba martyr. Merci beaucoup de konangai. Concernant concert ebitamaka ya le 29 octobre na bosanda tangote
na ntazalaki nazosambela mpona likambo ya concert wana naosambela nzambe olobini ni mpona makambo yosamba na kati ya mboka na ngai tala concert moko eza organise nzambe olobini bato bakotuna ngai namoni nayoki nini nzambe alakisi ngai j'avais vu 11 morts namonaki mpe fallait être interpellé par la justice après concert naannonsaki yango na chaîne ya ndeko na biso moko Jérémy Lemba naannonce yango que je salue aussi nafingamaki na tag man nombre ya mafinga na commentaire ya papa Jérémy ya page moko boye page comme nango wana Facebook na Facebook mafinga banaki na page ya Facebook bafinga ina page wana soki Rihanna 1600 mafinga. C'était ma première fois à bénéficier 1600 mafinga. Je me demandais si à bénéficier à $200 par chacun fois 1600 belelo ngana za million mais peut-être le na za mbonge belé mais j'ai bénéficié 1600 mafinga. Na chaîne ya ndeko Jérémy yemo ko remettre ko musala kende ko site makaba commentaire. Ti abenga mais na lembi bat bazo fingo sérieusement bitika ba finga. On reconnaît un vrai prophète, on reconnaît un vrai homme de Dieu tango lo makamba lobi salami. Très bien. Bafinga ki ndenge nyonso balingi basipelaki na chaîne ndeko Jérémy c'était sur 450 quelques mafinga sur na jina 1600 mafinga kuna esali 2000 quelques mafinga bafingi mutu so ba check on kaka $100 mais ça va 200 quelques mille dollars mais mafinga mais au moins tout ce que nous avons dit tout ce que Dieu nous avait montré et kukisamaki moko te échappaki mais est-ce que ba s'excuser raté batouana par rapport ba bengaki ko s'excuser mwandambo ben ko s'excuse moi ndam pe administration là je dois être reconnaissant administration ya frère na biso fali abengaki ngai là je dois quand même vous saluer pour ça bengaki ngai pona kolobaka non vraiment makambo lobaki tout monde ko ksami sauf que bino boza na pona ko produire mabe malerte mais vous êtes là pour produire malam faut bon sakala ngai na bino vous êtes prédicateur de max nalité makambo na monaki ndina lobaki quand même administration naie merci pour la acte ya humilité wana très bien mais on va reconnaître valeur ya musala va reconnaître mais trop tard déjà OK va reconnaître trop tard ndeko na waza kina makambo ya nzinga mais quand même nzamba swaki lokumba to bien ko s'excuser to finga kiyo to bien qu'il faut prophète bien qu'il faut serviteur de Dieu parce que boleke belé boyaka yakaka boye non il y a des faux serviteurs aussi il y a des vrais serviteurs il y a des gens qui craignent Dieu ils en a battu bazo banga nzambe bazana crainte nzambe nzambe etizaka bango ngai lobby na ba 2h du matin naki nazo tambola no sanata mona bonda ka mingi na butu OK na sala ka ba va et vient ba chenga imbeli pembeni awa nazo sambela na 2h du matin ba garçon bazoya na lekisi bango baleka ka liboso na lekisi bango baleka je pensais que c'était des hommes normaux des nga na sambela na ngai na sambela nazo parler langue c'est quoi na surtout ka no ki moni so eloko echubi yo no ki eloko echubi ngai na baluki na moni moko aleki liboso ngai siki ba entourer ngai oyo erreur sala nini je suis en train de prier na sambela pour na bino naza mosala nzambe naza danger public ité o pesa biso mbongo autant na bime nde na osambela boye nde na lati pyjama na ngai yo na zimbongo wapi je fais que prier je prie pour vous tous pour na bino na pour na bato nyonso to o mama etalinga te ngana za kuluna kauka bino problème ezate mais tous ensemble on a tout ça les parakuno monter mbeli makilomite tous ils étaient armés. Je prends tous ces risques là pour chercher l'Éternel. Ceux qui l'ont mis na butu ba poignarder ngai na kufi, mais les pères t'engage na kata. Dans 2 ans nous en moi pota. Et moi moké, mais il est maté. Ba check. Santa ki onka donc pour ba bangi sona nous. Ba bangi sangai. Ba sangai monta moko boyo kinga na butu na osambe na ngana bibi na ngai. Ozambongo. Na siongo wapi. Ndaki pe na téléphone, parce que na téléphone. Heureusement. Mbele ki. Neti ba iPhone mais. Na téléphone mbele EKI. Alors pour comprendre, nous prenons tous ces risques là pour chercher Dieu. Pour être dans le vrai. Parce que ceux qui osent faux serviteurs de Dieu, Oluka Kanzambete, osent en alliance Bossana Zambete, Penza Maébiote, il y aura des escroqueries. Batbakobenga, Aliebi Sombong, Batbakobenga, Tobenga Keto témoignakate, il y aura toujours Makamoka Malamute, escroqueries, mensonge, Makiona, Makiona qui pas un mouton, à la crise, il y a spiritualité. Très bien. Vraiment, c'est ça, wana sko suki au faire comprendre biso concert wana mais concert au sko zoya ba o zoya wana bon to le bité que o inventé les biso non en tant que prophète ce que mimi na moté to tiki o zoya na pesi déjà conseil et pas ndé moi tunenga likambo na mona ke lokote na osambela ngai pona ba to tuna yo ko ba yebi da mambele kaka e ba tuna nga pona ngoro bi na osambela pona makambo na sambela pona yango te sauf que na pesi conseil na bande ko na ngai Bible bina mukanda ya 1 Corinthiens chapitre
1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne sait pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Très bien. Vous savez que nous autres, on a vu les temples la molimo santo. Temple la molimo santo et sengel ezala bisika o gloire ya nzambe ezala kokumisama. Très bien. C'est-à-dire na pesa na ba conseil bande ko nangai. Ba bigo benga papa conseil musu yango, prophète conseil musu yango, frère conseil musu yango lobi nini. Tu es déjà avant to ya ou bien to ya telekete. L'essentiel eza ko luka ko ba te ezani mais concert oyo monde des ténèbres organisé. Il y aura question de sang. Même nous les enfants de Dieu, ceux qui t'ont avancé, ceux qui t'ont semblé la danger, c'est parce que tous ma kila na maboko na biso. Le sang de Jésus-Christ. Bango siko bazana makila wanate. Makambo nyonso ya monde des ténèbres, c'est la question des sacrifices. Il y aura des sangs qui vont couler. Il y a des sacrifices où ça la maka 6 places. OK. Non, ça maka avant. Ouais. C'est-à-dire après concert. Ouais. Ça dit, il y a des concerts comme ça. J'avais reçu un catcher avec pour confesser. À Kenda déjà pour toi tika de makambwana mais ils ont réclamé. A benga pour confesser. Abi tango bani ko mettre na makambo. Il y a des sacrifices et que quoi catcher ko salama. Muta kufite muta zokite sauf que tu es déjà 40 morts. Na bozo on dit que to bomi déjà 40 morts quand ba ikora bazongi na ba bazongi na bilebi. Tant que kuna dans 3 jours, dans 4 jours, dans une semaine, dans 2 mois, mon mutazo kende, ba kene bloc mbala moko te mais mon mutazo kende ça dépend de tout qui est. Alors c'est pour cela mes frères et sœurs. On yo ka attendre ce kende concert aux hommes comme bela. Au komi ko bela mais tant au ti concert aux akino bien, normal au vandi une semaine après. C'est-à-dire bazana ba date bazo komela bino wan. Maintenant pour nous stoine parce que le concert africain est amolaka na makila du sacrifice. Des engagements avec des sorciers, avec des démons. Comme nous, les enfants de Dieu, nous disons le Saint-Esprit et l'évangile, ce n'est pas excellence. Maintenant, ce n'est pas le Saint-Esprit qui évangélise, mais ce sont des démons. Ce sont des démons, les diables. Un démon qu'on appelle Belzéboul, le prince des démons. Yende atinda kabatu na yebaki ko benda batu. Ba foule, kobaya. Okomono zaki ne wana poso kente oki mutembo we na kelika ni ko cholaye asa kutelo côté je vais aller interceder nzambo ngulise mutema OK nzamba tinjo kuna te yomoko okomi kuna omwimba banzembo ndenga la kitan zaki nouveau converti frère simple au moins na vandi bike te il faut na kende na kapela bandumba bazane kuna kizungu tal ni basa buzoba na bangona te bango liloba OK zaki na ngonza milati no te liloba te donc ino tala bo molimo alibongi ogelo talo c'est dans comment on pourrait faire yo poko ci la carte c'est que c'est oleki vous comprendre et ça molimo asambete oui tindio très bien parce que je vous dis la Bible nous dit au livre de Timothée bakoko pesa jamais na charge à un nouveau converti de père qui a quoi OK c'est dire moi na batu ba kena conseil na mona ki na conseil les gars qui na moni ba image na moni pasteur moko mais yo kende kuna ndeni abina kende pona te la parole donc bon bazo yimba bazimu na bongana je vais intercéder nzambe couvert converti milimo no bike c'est fort ti ko sanga de konanga o kende ko conseil c'est ça on est ko conseil donc batu fo ba keba batu ba keba vraiment na conclusion ba keba ba kende te parce que il y aura des sangs le la sang isalama ki na le 29 octobre sang physique na sang ou isalama ki après yep a organiser encore retenez ça azoluka asala le double ya o muninga sala parce que bango mibale baza na lit ya trône bazowela nanya comme supérieur azowela comme il est là il a sacrifié beaucoup de sacrifices il a fait beaucoup de choses pour nakaka abeta koleka muninga na ye mais nakeba cause la victimité très bien onga naza pasteur naza frère sœur na sambelaka mais nakotalaka pour na intercéder pour na bango ye na t'a pas envoyé là-bas. D'ailleurs, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. L'homme de Dieu, mais question moko boye, ya mboka na biso. Il y a pas question d'actualité. Où vont les pouvoirs? Où vont la RDC? Na aide spirituelle, est-ce que tout les omata biloko ezokomaka de plus en plus passé bato bakomopesa ba prophétie président Keba président kuna liwa président Boye président kuna poison tout est-ce que élection oyo tozo s'attendre quand il regarder président de la République na biso ou bien terrain oza ndenge nini l'homme de Dieu en tant que prophète bino boza le roi ba oza Nathan na biso pa ya David
Merci beaucoup, Ndeko Brad. Vous connaissez, il y avait un moment où Ndeko Nabiso, président honoraire, Joseph Kabila, alors baka que Sogna Zakana 15 personnes, Mbele na bongi simbele na travail malamu mbele mboko ebongi. Lelo yo mokunja mboka aza même pas na 4 personnes. Facha aza même pas na 4 personnes. Même pas 4 personnes. Kabila Lukaka ta 15. 15. Mais il y a ta 4 na mando. Il y a ta 4 au bazana esprit moko na ye bazate. Chacun a besoin pour intérêt na ye. Chacun a besoin pour intérêt na ye. Yango biso ba na Nzambe esengeli to sambela pona mboka na biso pona ba autorité établie. Nzamba changer bango makanisi. Babima na ba loge parce que muto azana kata loge bachaka bango motema mabe na kata motema. Très bien. Bakoche motema mabe moyen aloba likamalamu ezalité. Très bien. Akobanda ko penser kaka mabe ko penser kaka mabe. Yiba ko zwa ko nyokola. Je vais parler na kenda kada kwa mokonzi mo bengisa ngai na garder kombo na ipa na meso tanga ba kombo ya ba to malamu te parce que azaki acte mabita bengisa ndako ni ko sambela opo na nini famille zo lokaye abengisinga papa kota na koti na kati ya salle de bain batomboli nini tu tite pavement batomboli ba carreau batomboli ba carreau wana balongoli na moni mal moko boy habitala kindoki. Je vous dis bampoko bakota kati kuna balie mitu ya bambongo. Mais ce qui m'avait intéressé talambongo be na kati man habitala papa bazolo kangai balingi na kene liboso te tala pourquoi koti ko to ndenge nini mbongo ate ou ndenge nini jamais eko kolia mate mais natali ba mbongo ba bloc et ça lenga il passe mutema bien que na consola que na sambela ki tous consommer na mutema ça lenga passe parce que tango bango bazo kunda ba mbongo il y a des autres qui l'en cherchent bazolo kayango il y a des chômeurs ba potentiel libanda ya ba français ba américain Donald Trump par exemple ba industrie a diminué taux ya chômage. Voilà. Ba Emmanuel Makobani mais ya biso bazo ende de kokunda ya kokunda. Que Dieu les pardonne. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu essengeli tokota politique. OK. Parce que ceux qui te disent politique ndoki ezali franc-maçon illuminati ba ki pédé ba nini mais l'homme de Dieu tongo zokota wana muteke. David était un politicien. Daniel était un politicien. Joseph était un politicien. Liste Eza Moulaï. Donc, nous les enfants, parce que ceux qui te côté politique étaient, il y a des clochards, il y a des idiots qui vont décider à notre place. Natinde n'avandi boy. Ceux qui battent baki qu'on voter loi par exemple qui pédophile, nati pour côté proposition de loi qui pédophile il faut tamé. Ceux qui par exemple valider on va voter. Nous ici, qu'est-ce que nous allons faire? Rien. C'est ça. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui décident à nos places. À nos places. C'est pourquoi nous devons se confier par exemple tout semble pour mboka na biso. Très bien. Pour Nzambe a changé mon kilo, Nzambe a changé ma kaméleka na Congo. Nzambe a touché mon conseiller chef monté mais chef de l'État asla makamala parce que ça unique guide Nzambe a pesi mboka momentalement. Alors il y a une photo semble la pour na bango parce que avenir est sombre. Bato baloba que pouvoir na eza pouvoir à coloter, tu te dis quoi en tant que serviteur de Dieu? Yo monarango. Na kozonga na kata livre 1 Samuel. Je vous dis l'histoire ya Salomon na Adonija na David. Salomon azaki leki Adonija azaki mukolo. Mais tu vas dribbler qui Adonija pouvoir. Ba pesi Salomon leki. Tout pouvoir vient de Dieu. OK. Oui, tout pouvoir vient de Dieu. Nenga fandi wana eza papa mutafandisi wa. Eza mokano ya Nzambe parce que Nzambe ko tika te biso nto kama pas mutu ana choix na yete. Très bien. Alors, c'est inutile à cause on a origine à pouvoir mais je peux dire tout pouvoir vient de Dieu mes frères et sœurs. Adonija azaki yaya. Il fallait hériter. Et na comme roi, il fallait hériter. Mais coup d'été betamaki David a validé yango. Alors, c'est pour cela, prions pour les autorités établies 1 Pierre chapitre 5. Soutenons-le dans les prières. Yango de ron nzamba pesa biso bana na ye. Parce que to samila pona bango, vous allez voir que makambe ya malame ko salama. Mais soit tozo maudire bango, soit tozo la campagne mabe, soit tozo maudire, to sel mango malamu te, nzamba ko sambisa biso na Très bien. Voilà, merci beaucoup. Alors j'aimerais que to la image yo ya Mutaliboma oyo. Ezaki ndenge nini? Aya, suivant et on se retrouve juste après. Ndeko na biso Abel Liboma pendant mutu ébouché depuis 2017. C'est-à-dire pendant 3 ans, en 2020, nous sommes dans les bandos simate. Bato ba manquer respect, bakange basinga, bakeni na hôpital ya Telema. Et ça na commune nini? Ça na commune matete.
eza na komi na matete nyonso tu asali ezosimba te. Mais lorsque nous avons prié, nous avons un Dieu fort qui agit. Nzamba mesana kosi manifesta mesana ko agir. Ndeko na biso Abel Liboma pendant mutu e bouger depuis 2017. C'est-à-dire pendant 3 ans, en 2020, nyonso to ando sala bando simate. Bato ba manquer respect, ba kange ba singa, ba keni na hôpital ya Telema. Eza na komi nini? Eza na komi na matete. Eza na komi na matete. Nyonso to asali ezo simate. Mais lorsque nous avons prié, nous avons un Dieu fort qui agit. Voilà, de retour sur ce plateau. Alors, l'homme de Dieu, tout à l'image, mais dès que la mission n'a détaillé, histoire n'est à pour que les gens causent des différences. Garçon, yo attengi na nikina. Mayele makasi. Au sala depuis na cycle depuis cycle graduat, frère Azak toujours avait pâté na 4 classe. Qui c'était? Parce que kuni nikini makambo bisimba simezama mingi na ba université alelo parce que même ngai ba proposer ngai pa assistant moko na kota na loge moko mena boya na université parce que université parce que na tanga avant na sa licence na graduat alors yezaki na G3 de tobenga d'habitude mayele zaki makasi famille si quoi atali ke moto soki to tike boye akongisa famille apenza bana na bande kuna bango wana famille élargie on dit papa na maman na ye nde c'est pourquoi baki ko bouger ye mutu mwana mwasi mwana mbali mayele o azalaki mayele makasi azosala makamoni malamu mais mutu e bouger mutu e bouger batambolela bakalembelembe bake partout telema batamboli bisika nyonso tout sen pepe bisika nyonso tout mais esimbite ti bake ko vendre na sen pepe akimi sen pepe balandie bakangie bazongisi kuna kimi famille sundoliye mutu Abel Liboma mutu akosungi azate asambelaka azalaka bisika bato asambelaka wana tambolaka na ye akote awuti kotamba tamboma akoti kote kuna toujours bongo babenganye toujours bongo vina ye komaki bopasse na kati ya campus e ba maboma mingi bazanzinge na bazamba wana vina ye komaki bongo nde un jour na uti kosambela nazozonga na moni Liboma Nathalie na leki notre bazo bisangai zonga obonda pona ye zana bayaka na ete yo moko ndozoleka ngamoko nazoleka OK nazoleka namoni Liboma na leki na ngamu na petite mais namoni bisangai zonga obonda pona ye nasamila pona ye biso to iba mabomba zaka un peu agressif bazaka un peu agressif zonga obonda pona ye na zongi na bandi ko parla langue na pusani et ses frères Nzamba lingiyo na moni frango kara tu peux route aso kipengate abetani moi stangai alambaki madesu na fufu yo koliate na bi frère Nzamba lingiyo na kopana kiawa ezali kamba banda kiboete ezala babisika musi faut koluka eloko ko bandela on perceive pas na bioyo ezali kamba ya frère Nzamba lingiyo te parce que frère ngo bambanga te eloko aloba no moi stalambi ponda madesu nini j'ai commencé directement par la langue nazo pousse pembe na ye po nazo loboko na ngai na tue na mutu amoni ngambala moko bia isayo cash na biso bandi loko la blague abi catch bandi loko la blague ngabi mais ezani nazo mona nazo ngisima na moni frère kangi makofiko avisenga na esquiver nazo ngisima nazo parler toujours à langue mutemo so motoki mutemo wa moto elobi kima na yozunga makambo kache bandi kache ya bango bandi abi kache na bise bandi le go la triple H comprenez mes frères amonenga lokola John Cena soki ande là abi kache na bise bandi kache bandi bamoko aviser likofi la beti normal abeti ngasko pe bien que nous parlons langue mais et comme il est écrit dans votre foi ajoutez aussi la sagesse. Que la nature vous enseigne. Voilà qui faisait, nous, ce que nous avons fait les zones. Moi, pour ça, pour esquiver quand même, il sera kanango. Ok. Bien que tout ce qu'on sait, moi, pour ça, quand même, il y a qu'on esquiver parce que t'as la caca. À quoi qu'est-ce qu'on a coaché, moi, Tchangi, la zogi simba. Cache na bango bandi. Je commence à parler à langue. Mouli mon motobi qui m'a noa bako déclassé yo. Mouli mon seul qui non affronté. C'est l'air au bon de là pour na yabika. L'esprit de Dieu est deux esprits sur le bakati na. Deux esprits sur le bakati tangaye. L'esprit ya doute, ya moto. Ya moto. Na esprit saint aux autres signes au affronté. Et affronté. C'est l'air au testé.
oyo na china kati na yo. Tu pries toujours que Seigneur remplis-moi de la puissance. Maintenant c'est l'air, prie pour naïe, priez pour naïe. Je parle la langue, na puissance ya viser le solo comme na zongi sima. Tango na zo sambela. Ya tali sima zu nzete. Tango azona nzete pona abeta ngai. Nga na bongisa déjà le lengi na ko barango directement akoyi. Kokoyi akoyi, nga na profiter ce qu'on a yena ba moko na tuna ye. Mais non sambela miso ko fungama. Qu'est-ce qui peut arriver? Non sambela miso ko fungama. J'ai commencé à prier na sambeli pona ye. Na stuki muto ningani nga na zongi sima. De muto mitali na komi boye ndenge nini. Là, moi j'ai commencé j'étais toujours en train de prier en langue. Parce que ceux qui osent en face, na mili munati yaba mili munati yama boma, au bazar les gens basés belé, pour permettre bangote ba yo kama kambozolo ba. Ils peuvent te contrecarrer. OK. Oui. Et ça na langue oyo ndoka yo kakate, o de moi yo kakate. Ils ont parlé en langue. Mais l'église parler en langue. C'est biblique. 1 Corinthiens chapitre 12. Parmi les dons spirituels, il y a les dons de parler en langue. Et l'apôtre Paul a le makambebele si par la langue. Très bien. Alors, directement dans Zongi, Nabani Osam la Ponaye, Avandi, Abi frère Yozanani, Nabi Nazam Osala Nzambe, Nabondi Ponayo, Ponobika. Abi nazalaki nani na komi boendenge nini directement na lycée makambo esengelaki o esengelaki na biovandi wapi abi no epa na ngai epa na biso eza côté tel na pese quelque chose abi mena kokeni na kotambola saleté boete donc comment epena salité abi na kotambola boete debi ozalaki boye pendant mikolo nyonso nga na kote o nga na kote ka lelo bongo c'est ko zaka bo chaque jour abi mais ba mona nga boye ko seka nga bi te ozalaka nde boye na pese moi kazaka lata on a lata ki pour malili pour na kenda ngomba na tongo makasi na lati nde akei na pese na komela adresse na bata kabine sengi biki na pa na komela adresse na kota ka moi yo ba moni pena ndenge bat ba moni ndenge biki bat ba zuba photo batu elekeli bango na matina eloko nango za pese nga moyen de transport na ngai na kei na pese quelque chose de transport excusez il est pas kei nde après tout qui na kata séminaire mutu to atek na séminaire c'était le général Josué Lokamakos. OK. Que je salue mon papa. Dès comme surprise, tout le monde a liboma kotina famille na ye. Baye l'église. Na moni oh mais on de frère na bonne pour na ye frère elongi changer. Asukwami. Famille pas coller ma faute. Asukwami ne baye l'église. Des frères baye l'église wana. Général je sois bondaka a bondaka pour na ye lisusu. La bonda pour na moto. Général je sois nakolo ba ko bonda pour n'était mais à remercier kinzambe pour na ye. À rendre qui grâce, à rendre grâce parce qu'il était déjà délivré. Ndeka ka le même koloana frère a témoigné na misa batonyon. OK. Témoignage au bozo monoy. C'est-à-dire Nzamba sali. Très bien. En tout cas, Nzamba sali to moni ndenge abiki alors l'homme de Dieu to so vraiment sous ce temps où l'a été par rapport à temps déjà tout ce qui est na ba chute biso ba 40 minutes. Alors vite fait message nini soso kolo apesi pona bana na ye pona mokolo ya lelo poto sukisa na biso bato bazana baka o tom soso azoluka benga me ba koma okuta na ba aventurier tout pona ngato beta mama solo na deuxième émission na biso ya batalit ya ba bloko ba pasteur wana bazomona to comme ba confusion mo mebele moi ça te moi ça la ta kitambala to moi ça za na mèche aya na église wana so to zongona la deuxième na biso ya émission de to ça to lancer bango déjà pour ba ba kezoya pour battre bazoya kana ngompe moi boye to kena ngompe to eba c'est vrai ou c'est faux to kena moi c'est au téléma na cher até ya tate to kena ngono na ba point na message ya suka oya mokolo lelo kolo atindaki pona ba biso oyo to zana ngala zana na plateau na bato bazola na biso to bikana ngo et puis le numéro de téléphone s'il y a aussi à ajouter. Merci beaucoup de konanga vraiment kambobi ya bato ba faux prophète ba komi belé tout ça et l'évangile otoyambi nyoto yambi c'est gratuit. Tu as mis évangile gratuit. Mais il y a des trafiquants, des voleurs. On va continuer à faire l'évangile pour nous trafiquer, pour nous consommer dans Zambie, tout ce qu'on sort. Bien qu'il y ait des cas particuliers. Ok, il faut monter un peu souffrant, on voit des cas particuliers. Cas particuliers, ouais. Mais l'évangile, prier pour quelqu'un, c'est gratuit. On l'a et c'est gratuit. Alors, sauf que directement, c'est un faux serviteur. Sauf que message, on a millions de causes dans Pierre Alali.
nde yo kolala ka Pierre azaki ya kolala tango alamuki na tongo Jésus-Christ azobisa ye Pierre quand tu dormais le diable te réclamait mais je priais pour toi. Pierre tango zaki na pongi tango zaki ya kolala Satan ayaki ko réclamer yo mais na sambela ki pona yo j'ai intercédé pour toi. Mes frères et sœurs yo mtozola na ngai ozongo na vie na yo soki liboso te libala ezate mabota ezate oboti bana mais bana bangwana bazobaluka trouver esika moko vie doit avancer te. Je t'informe aujourd'hui ezali na batu oyo bazo réclamer yo. Tu es réclamé. Ce qui mutu aza réclamé moyen akende liboso esate. Il y a des certaines familles et cause bazo réclamer batiki mutu abana banyo réclamer comme mabota na ye. Vous allez voir au salignon surtout pour nos bota mabota ezoyate. Il y a des certaines familles na kata famille wana babala kame babota kate. Ouais. Tant que okozana kata libota wana, très bien. Okozala réclamer sans le kanakata après la divorce. Très bien. Et il y a aussi les autres bazo réclamer finance na comme maman moko babenga ngai. Maman wana bandi na commerce na 120 000 dollars. Comme nous vous parlons ici, maman a commis côté kamikate à 50 dollars. Oh là. Acheté. Elle a été réclamée. Votre vie est réclamée. Kobota les a réclamé. Les balles na les a réclamé. Au fondament tangoni âge so pour ça. Vous connaîtrez la vérité vous en franchira. Moussa les a réclamés. Pour nous Moussa, pour nous Mikanda, pour nous Mbongo comme problème. Et pourtant il est écrit au livre de 2 Jean, chapitre 1er verset 2. Bien aimé, je souhaite que tu prospères dans tous égards. Sans pas souhaiter yo aucun liboso. Yango réclamation zo tungiso wana. Et sengeli kolongolengo. Très bien. Comment quoi ba koza réclamer? Quelques signes moke kaka. Oza wana oza na poto, molota kosa na Congo. Oza na ndako moko boye, oza na quartier moko boye olongwa bandakala. Or qu'il est écrit au livre de Job, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Si ton esprit est ici, ton corps là-bas, il va pour refléter kaka vie ici esprit na yo ezalé. OK. Oza wana olotaka bazolanda yo na ba policier na ba soda oloti bakangi yo oloti bazosambisa yo oloti ozosukola la mai moko oloti ozolia na batu moko oyo oyebite. Mon frère, ma sœur, ce sont des signes de réclamation. Oui, sengeli yo fongola misu. Obenga to sambela parce qu'on ne se délivre pas soi-même. Anazala qui a sambeli, anabande ko sambele beli, ana sambeli tamu no connaît comme le kola melima sang. Mais tango akutela kaka na mosala nzambe, le sacrificateur Eliabise que nzamba no le nzamba no le samonai. Yango okobenga ngai to ko sambela. Réclamation na tala vino ndenge sokende. Bato nyos bokendaka na bango kuna vina bango isa lengi moko tena yo. C'est pourquoi tu vas appeler, nous allons prier ensemble, réclamation na ekokoya. Et vous allez voir, notre maman moko na Suisse bengangai, makabane ko simba elle était réclamée, santé réclamée, mabela belakaka. Mais tango to sambeli, Nzambe a restauré santé na ye. Ndepeza banga restaurer vie na yo, na nyos tous les autres troublés yo okobenga. Nous allons prier, nous allons invoquer le Seigneur, même pendant 10 minutes. Parce qu'il est écrit au livre des Actes 44 verset 26. Il est écrit l'Éternel confirme la parole de ses serviteurs. Très bien. C'est-à-dire ceux qui mosala ndambi ya solo alors même pendant 1 minute dans ta vie doit changer. Même pendant 1 minute, parce que c'est un vrai. Parce que l'Esprit de Dieu va confirmer qu'il y a solo. Et vous allez voir la main de Dieu. Nous allons prier. Et mbalo ceux qui m'ont témoigné n'a pas dit donc souhaiter zalayo. Amen. Et vous allez voir la main de Dieu dans la vie. Il y a yomoko na vie ya libota mobiba. Vraiment na soki na noa. Voilà, numéro de téléphone, votre oui, numéro nanga ya téléphone zali plus 243 89 75 20 566 plus 243 89 75 20 566 bengai komelanga so bengo zunga te komelanga message na koyambo na ya kondo pe na ko na prière mais so bengi au message na koyamba yo et vous verrez la main de Dieu juste pendant 10 minutes il y a prière ngai na yo au komona kité nzamba zali. Voilà, nzamba zali to comme sens to sili ici papa. Oui, merci. Pour répondre quand na vrai ou faux. Ko kene na nga na ba détail té. D'accord. Ce que ça vrai, ça vrai, ça faux et ça faux. Vrai ou faux? Mosal na nzambe. Fachi on ça la demande. Vrai. Voilà. Vrai ou faux? Na stade de martyr wana. Makila erotanga na concert à faire. Vrai. Vrai ou faux? Mosal na nzambe. Ba faux pasteur amaki on a ba kota ebele na Kinshasa. Vrai. Vrai ou faux? Prophète Enoch Yomoko.
Vous avez parmi les pasteurs qui proposent comment appeler. Faux. Voilà, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. On était là avec les prophètes Enoch de l'église Mission Évangélique Maranatha. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. On attend impatiemment deuxième partie de l'émission. Au début, déjà, tous les gens qui ont été il y a radio au l'émission. Dans le bureau de la TV. Il y a nos conseils. Voilà. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne. Appelez. Ou soit envoyez vos commentaires. Botin dans les commentaires, excusez-moi, envoyez vos questions. Botin sur les questions dans les commentaires, puis tu répondre. Papa Zali, en répondant tu autant dans les commentaires. Likez, partagez les émissions, restez toujours connectés sur cette chaîne, la Nouvelle Tendance Télévision. Au revoir. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu Banaki Bana Braza, pe partout na mokili mobimba, Toronto City VIP de Maluku, na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu, Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali côté Kamabele à 20 mètres sur 20 na telo moke ya papa wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai Matuni, Dalalo Bansa Mutema, Toko Koma Place aux Andenge Nini, yeah! Tolonga, Kolonga Place Lazare, Diomo la presse, to passo la Zela, Dalangai, Muninga, Mama Moutie, Menavani Kawana, 20 sur 20. Olingi Oliambisi, ba fruit, Natalo Moke, Kimambangu welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow.